Oui, bandeko nanga kozala na poto. Kosala ba business ou bien kosala ba faire na Congo. C'est pas facile, hein? Donc, il faut avoir un nerf solide. Hein? Il faut avoir un nerf solide parce que mboka na biso Congo. Mama plein. Il faut avoir un nerf solide. Si on va dans la poto, au décider, au ça va faire na Congo. Zala na mutu à makasi. Bien, maman. Applaudis. Oui. C'est fini, maman. Rosalie. Mais dimanche, on va dimanche obligatoire. Il faut bailler. Waouh. En tout cas, c'est peli na mukola lelo makasi. Nde boyo kotalanga. Ngamoko mama bijou boyo karana sa. Bijou d'or. Ah, toza na auberge. Auberge na pisa na matonge kande na yeli sarabino. Na yeli sarabino na lobike toza na ba chambre moins chère. Chambre na za eza chambre $15. Na kati ya chambre na biso toza na climatiseur, toza na télévision, toza na frigo, douche, debout ya propre. Toza na ventilateur au cas où pourrait gîter. Toza na ventilateur. À part chambre à $15, toza na appartement, chambre, salon, cuisine eza na se. Toza na appartement payé à $20, il y a $15 au Bomoni, il y a $20 et puis il y a $35. On a un restaurant, la carte auberge na biso toza na boutique, la carte auberge na biso donc toza na nyoso. Oye na yo congé na ki, obosani parfum awiza. Oye congé na ki, olingo lia, biloko ba africain balamba. Donc, tous as vraiment na tout service des akitoko, tous as la problème ya maïté, tous as la problème à couranté. Ma bijou lobi bo pesa nga confiance ka ni bo pesa. Vous allez jamais décider parce que awa nyo c'est ça. Chez Bidor, ngai maman Nadine, gérante. Tozo yamba bato ebele bisika bazo uta ba mboka bipai bazoya esika oyo na flat na biso na Irebu Matonge A37.